Contrairement à la rumeur, c'est-à-dire que circulait dans les réseaux sociaux que commandant ya police ya Maluku mwana mboka colonel oyo bomonaki na bilili na jeune fille wana ke abomi jeune fille wana akimi na ndango ya Brazzaville ba audio tambola partout ke akimi na Brazzaville ezali bongo te colonel wana akimi Brazzaville te commandant ya police ya Maluku akimi Brazzaville te azali na Kinshasa ye wana azali koloba. Tel que je vous avais dit, je suis son avocat. Il n'a tué personne, il ne s'agit même pas de tuer. En fait, c'est un complot qui a été monté contre lui et que l'affaire est devant la justice bientôt là et pour établir les responsabilités du commanditaire de ces coups-là montés contre lui. Il n'est pour rien. Il n'a pas... c'est pas la fille sur la vidéo qui a publié cette vidéo-là. Tango toye sa kabino, il faut bosa la brancher na radio lokole pour awa toye la kabino d'information tirée à la source. To franda kinie, to lenga toye la kabino d'information vraie. Est-ce que oh bino moni wana ezali yete colonel yewana, commandant ya police ya Maluku yewana. Sikoyo to koyebisa bino bolanda interview ko expliquer biso pona nini ye nani nde a publié ki bloko wana ba publié ki yango pona nini ezalaki na intention nini est-ce que jeune fille wana akufito akufite bolanda émission oyo bo s'abonner massivement à Radio Lokole Télévision votre chaîne de référence. Donc je tiens à rappeler que c'est le colonel qui avait découvert donc la cache d'armes de Maluku. Que vous voyez dans les vidéos qui circulaient il y a 3-4 mois passés, donc c'est bien lui. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini pondi make na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original
Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote bandeko balandi ya radio lokole télévision, nde toyesaka bino soki toyaka na ba preuve tangible. Na mikro mileki awa toyokaki video ebimaki ya sextape ya colonel commandant ya police sous-chef ya Maluku oyo bamonaki ye na jeune fille moko to kozonga nsute bomonaki yango déjà etambolaki mokili mobimba. Alors un jour après ba audio eko bima lisusu ke colonel wana abomi jeune fille wana et puis akimi na ngambo ya Brazzaville. Toyebisaki bino na radio lokole soki okoti na chaîne na biso komona ba analyse o to sala ki tolobaki jamais. Comment est-ce que ça n'a pas soki d'abord batinde des lettres et pas la police na auditorat militaire ba suspendre yé, c'est-à-dire que comme directement net quelque chose à résidence surveillée ba surveiller. Donc ta wana ya kobenga fi wana po abeta ye masasi ezali wapi tolobaki yango soki abeti masasi akim Brazzaville bomone bembe na été na ndenge tokoma na monde bandroid boy ata mutu moko filmer bembe ya fio na sete tozomona bibembe ya marque na ba filmer pona ba filmer yango te ezalaki lokuta tozongisaki bino kutu na référence tolobaki lisolo o tobetaki ya jeune fille oyo mobile na yakangaki ye na pasteur na Zambie congolaise wana ezalaki ka ndengo wana quelque temps après et puis bimis na réseaux sociaux que non te omoni jeune fille wana ami bomi lokuta to mona obsèque to ebembe ya jeune fille wante donc bandeko balingaka okende ba malentendu ko expliquer les kambu oyo za yango te. Comment est-ce que colonel akoboma jeune fille wana et puis bandeko to yebisaki bino radio lokole bolandaka biso bosalaka banal to salaka banalise oyo to zui information na source tolobaki yango awa pono batbande kolobano abomi jeune fille wana pona jeune fille wana a publié ba photo a publié ba vidéo non ata bino moko analyse to salaki wana jeune fille oyo botali vidéo wana bomwe ndenge azoko ganga azalaki na pasi nde baosa na sima wana alors comme tout jeune fille qui se respecte azwa yango a publié na mokili non. Et puis sur les publications omoni ba photo wana omoni ba vidéo okomona eza publié na mwasi ya ndaku ya colonel ya commandant ya Maluku sous-chef Maluku na mwana bango. Est-ce que ou jeune fille wana obolobi entre parenthèses babomi azwaki yango wapi azwi ba photo mwasi na wapi et puis tosolo babie soko tali lettre wana suspension balobi to suspendre yo po otindi ba photo na ba vidéo pornographique na groupe ya la police. Est-ce que jeune fille wana ba groupe la police contrairement tant que ça nous ba analyse ça concret to yebisa kibino ke mwasi na ye anda kunde asala ki makambo wana mwasi na ye anda kunde a publier ki on pona jalousie to pexera bino chaque fois ba mama botala ka ba téléphone na ba papa te on ne sait pas atali amoni bloc wana azui asangisi yango so na ba photo na yemo kone ya mariage yango ndi atindaki na groupe ya groupe WhatsApp ya police et pesi mbaimbai makambo asikobwe bali ko samba na justice. S'il faudrait maintenant qu'on interpelle moi ce n'est parce que à quel droit yo téléphone et mobile na otin dans la groupe ya police makambu na binu ya foyer o comme ça ngoti makambu ya musa l'état epesi mbilinga mbilinga colonel yo bozomona yo a telemi wana to na nana ndenge avocat na yazo expliquer ye azina moto ina interview na ye moko ndenge ali ko expliquer biso exclusivité na radio lokole to ko zongela bino bota na ndenge avocat na ye moko azo expliquer to landa ami voilà. Tel que je vous avais dit, je suis son avocat. Il n'a tué personne et il ne s'agit même pas de tuer. En fait, c'est un complot qui a été monté contre lui et que l'affaire est devant la justice bientôt là et pour établir les responsabilités du commanditaire de ces coups-là montés contre lui. Il n'est pour rien. Il n'a pas, c'est pas la fille sur la vidéo qui a publié cette vidéo-là,
mais c'est plutôt sa femme légitime, frappée de la jalousie, qui a publié cette image-là et en complicité avec certaines personnalités donc, de la police nationale congolaise. Donc je tiens à rappeler que c'est le colonel qui avait découvert donc, la cache d'armes de Maluku, que vous voyez dans les vidéos qui circulaient il y a 3-4 mois passés. Donc c'est bien lui. C'est cette colère-là que certaines personnes mal intentionnées, ils ont donc ils cherchent donc à tout prix à les nuire. Donc voilà, nous y reviendrons donc pour les plus amples détails sur cette question, le temps que la justice fasse son travail. Merci bien. Voilà, boyoki. Tango tolobaka radio lokole, nous prenons les informations à la source. Toyebisaki bino, mutu oyo apesaki biso information wana ayebi masolo comment ça s'est passé. On a pris notre temps pour vérifier. Toyebisaki bino, ezalaki mwasi na ye andaku, muta publiaki yango même si tolobaki te. Tala image wana. Tango salaka banesi ba to salaka pe batuer moko. Bande ko na biso tango batalaka biso. Ils savent distinguer oyo so sala analyse ya solo to sala analyse ya lokuta. Bande ko musu ba sala ngo ka pona buzz. Ba monaka ye a publiaki et puis bazui na photo ya jeune fille wana lana mbetu ko na fandi kuna bali koloba bazui ba audio tambola ki wake basangi si yango bomoni jeune fille oyo colonel abenge puis yoka ba voice yango za terre bandeko. Eza terre ezo balana te parce que soko mutu abayele alandi ba audio wana komona keza lokuta comment moni jeune fille wana colonel abengaki ye bakutana kaka bakutani ala betie masasi akati na Brazzaville. Donc Brazzaville yango okatonga ndengo wana yo mutu vidéo na eza publié partout mokonzi à la police personnalité bo bayebi alibati ko kataka ndengo wana et puis na moi non ça c'est n'importe quoi ceux qui va beteki fille wana masasi image ya lui kala de totunda bino bomoni tozali pe lisusu na interview ya fille wana après ya colonel tokozonga lisusu bokomona exclusivité na radio lokole na fille wana yemoko tozali ko solo là tozali déjà na ba message na yeto solane déjà au moment opportun bokoyoka yemoko azokoloba évidemment ça dit jeune fille et donc il démoralisé et ça lié pena bien té et sikazali to yebi sikazali et beaucoup mon interview na yet très bientôt semaine aura ici la té beaucoup mon interview à jeune fille wana voilà bande ko na ba to ko umela mingi té to yaki kaka pona to tali sabino to laki sabino que jeune fille wana a kufité contrairement yaba rumeur oyo tambo na réseaux sociaux ba fo es ba de non akufite yewana andeko partager radio lokole sarabino télévision na bino radio na bino oyo pesa rabino information vrai yango yo ndeko to partager émission oyo to s'abonner massivement à radio lokole télévision ceux qui bossa la famille bote la biso partout na Luxembourg na Belgique na Paris na et pas ndeko Jean-Marie na Turquie boza ebele pas ndeko Claudia na São Paulo na Brésil boza ebele bo partager pour awa na radio lokole vérité ça la awa tika na pesa lo ngoni apelo kumu matondo na partenaire officiel ya radio lokole télévision bokomi c'est que bien Lifuramba maître Sampigno Lifuramba putulu ya moto je valide okomi ndeko nyonso sana pour ba carte que de ça benga maître Sampigno depuis Paris boyebika ndezalaka to suki na biso awa merci na Mamari Naumbi la femme à la taille d'une tige spaghetti coordonnatrice ya chaîne Oyo bon s'abonner na radio lokole télévision bon s'abonner aussi na radio lokole TV 2 deuxième chaîne nabiso to bon s'abonner to s'abonner massivement na deuxième chaîne nabiso merci encore infiniment na sponsor officiel de la chaîne Oyo Mama Charlotte Kaputu la dame de fer habillère officiel ya banana bino to bon sanité Greenstone Shopping Center so bo kekuna bo tablo ba banana shop L119 to sugi awa. Portez-vous bien. Chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud.
dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte n'Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, baza mi balé, moi si na mon bali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les a dit non tout. C'est une famille. Déjà c'est le bâtiment. Une famille, on a signé une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un pour le réveiller. On a chapeau dans mon képi, une famille. On a ensemble, une famille, on a été, on a ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux oser la petite, là, relax, voilà. Nous sommes une famille. On continue une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comme on m'a dit, les bâtiments en bout là. Ouais, ça a mis accompagné quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun au c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis automne la bembele, je suis papaye. Pour jaquette, c'est une famille, jaquette oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de moi, c'est une famille. Jaquette oyo. Moni? Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail, Bajisa toko manyele nitete Ufungu na betone na mapata senyi mwadi dekota Baba
banda bakati kurana tanga bina sanse yoide moise nanga tisokwenende ngana botomo